Congolaises et Congolais. Lelo tozali mokolo ya samedi. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, pe mokonzi ya mouvement Congo Telema Espoir du peuple congolais. Na ye awa pona sala réaction na ngai contre maloba oyo ya Muyembe alobaki. Kutu ngai personnellement na yu benge sous docteur te. Muyembe aza sous docteur te. Muyembe azali porte-parole ya Félix Tshisekedi. Monde mobimba bayebi bien que bamindele basali nyonso po baboma Afrique bakobanda na Congo. Bazali kosala makambo nyonso bino nyonso pe bozoko yoka yango. Mais ezali kokamusa biso po tomona ke Félix Tshilombo Tshisekedi na Muyembe na gouvernement na bango mobimba bazana posa ba sacrifier Congo ndenge bazoko sacrifier depuis kala. Boyebi ke Félix a sacrifié biso nyonso na batuti. Batuti babomi biso plus de 12 millions. Tolingi to landela bango a partir ya oyo to lokola président ya boy. Ilingi koloba ke aza mututi. Lelo bamindele basali vaccin. Il faut tous la bazoba, excusez-moi terme, oh, il faut tous la bazoba. Na ba mboka na bango bazoko kufe belé. Vaccin wana basali yangote, ba pesi yangote. Pe ba information li boso biso toyokaki. Parce que biso na mokilo tozali awa, na ba mboko tozali awa, sekele comme tel les alakate. Bato e ba kufi ebele kuna. Ils ont bateau bazoka ba vaccin avant. Bandeko. Tshisekedi, Tshilombo. Ata moyibi ya mbongo ezalaka. Ata ozaka na motema ya batute. Ndeni oyuko ndima ba mema vaccin na kati ya mboka na biso. Tala eloko moko ezali ko pona ngai azoko mona lokola vraiment boteki milimu na bino na satana. Bexpert nyonso ya makambo oyo baminganga banda makambo ebimaka na Chine balobi esika nyonso oyo température izali déjà la 26-27 degrés coronavirus oli kosala eloko te. Or epai na biso moyo ezalaka makasi. C'est vrai siko bango moko bazoko regretter balobi pona nini bapesaki déjà réponse balobaki déjà avant mais basi balobaki Nzamba alingai ke baloba yango que epai na biso Moïse makasi Afrique mobimba Moïse makasi eloko wana biko sala biso eloko te bato bazoko kufa musu bazoko pesa bango ba poison ba mususu ba utia wana poto place Mali lezali Tshisekedi Tshilombo yona muklem ya na muke na Muyembe, soki mayembe, soki Muyembe. Ya solo, bozuna bino mbongo na bamindele, popo sil sabatu na biso. Nzambata la bino. Biso banganga nzambe, biso ba episkopo, tozu ipa ya nzambe, mobeko ya koloba, oyo boko fungula na mokili oyo kufungwa makuna. Oyo boko kangana mboko oyo na siya ya mabele kuna pe kukangama. Tshisekedi, na pesi yo 48 heures. Ce que vous changez te na kobima na koloba. Tshisekedi Félix Tshilombo biso toponaka yo te. Mais lokolo zali mwana mboka tolobaki lokolo za mwana mboka ozi kosalaka mwa quelque chose. Mais banda na ebandele, banda premier jour na lelo yo zali kaka na trahison sur trahison. Haute trahison sur haute trahison. Ndeko pona nini yondima omes apesa yo mbongo
po vacciner bana mboka na biso bakufa. O bakufi na est. Botangi bango te. Boyebi nombre boni bakufi na est. Combien bakufi na Fizi, na Beni, na Kisangani. Ba oyo kene ko bomisa na Kasai. Yebaka ke nyonso wane kokota na compte na yo. Biso tozaba na mikete, biso tozaba mikolo. Pe tozali koyebisa yo ke ozali responsable ya mabe nyonso ozali kosala. Sikoyo toyoki osi ozwi mbongo totangi yango pe na mikanda awa bapeso 47 millions pour que on di ma vaccin. Vaccin yango ya nini? Soki ezalaka eloko malamu. Pona nini bapesa yango na Italie te? Pona nini bapesa yango na Washington awa te na New York bato bazo kokufa ebele? Pona nini bapesa yango na Chine te? Yo oza na bakamarade na yo na Canada. Biso pe toza na bakamarade na biso partout. Muyembe yebaka ke ozali déjà condamné. Tshisekedi yebaka bien ke ozali déjà condamné. Bozali bato bosali haute trahison pona mboka na biso. Biso toli koyokela bino mawa te. Nga na pesi bino 48 heures. Soki bozongisi mbongo wana te. Soki bozongisi mbongo wana te na OMS. Soki bole mbongo wana kolia bino. Bino bana mboka Congo. Ata tozalaka bazoba. Biso awa tozokoluka moyen de façon que mboka ezali panda. Mais lokola moyemba lobeka sana ba camarade na Canada biso tozala ba camarade awa. Tozokende pa ba camarade na biso bazana pouvoir ya koede ba ambassadeur mususu po ba pesa ordre basala n'importe quoi bazokolakisela biso ba vidéo. Tala ba vidéo nombre ya bato bozokende koyamba ba politiciens. Les mêmes politiciens baliaka bango nyonso nzela moko esika moko. Nombre wana soki bo bimaka, bo bengani Félix Tshisekedi, bo bengani Kanamba Elias Kabila, bo bengani ba politiciens nyonso. Mais aussi to komi na indépendance malamu. Peuple congolais. Surtout bino bato bozana Kinshasa, mais banani bakobikisa mboka. Biso toza mosika tozoko luka moyen oyo ya diplomatie. Mais partout tozoko na diplomatie bazo lakisa biso ba video. Tala bato na bino nombre bazoko bima po ba yamba ba politicien. Nombre wana soki ba bimaka contre bango politicien ni alinga koloba sur quelque chose. Donc bino bana Kinshasa bozoko lobaka koloba yango balobi ke maya moto tumbaka bilamba te. Bozala maya moto te. Botelema. Tala moyemba ayoki biso mawa te. Aya kopesa bino vaccin. Bino batu kuna bokozwa vaccin biso awa te. Vaccin wana eza koboma bino. Bino bozoko tala bango. Na miso nzambe pa kopunir bino. Parce que bozozwa mayele te akoloba ke munguna babengana kaye. Na yebisi bino bo bengana munguna wana, bo bengana Chilombo, bo bengana Kabila, bo bengana pouvoir ba politicien wana nyonso, to changer makamu na mboka wana. Na kanisi boyoki, tolingi koloba mingi te parce que bozana tangu te akolanda ba video oyo. Mais Chilombo na muyembe na pouvoir na bino nyonso, na pesi bino 48 heures. Na 48 heures soki bozongisi mbongo ya omeste, soki boboyi te ke Congo izali candidat na bamakambo wana te, tokoyoka sango. Nzamba pambola bino. Merci. Ngai Monseigneur Zemba Lozolo Mushipai, évêque président Église catholique libérale d'Afrique. Merci.